surtout bande bonanga bolinga kotala maman Elia ni tout allo bonjour kana la kebana bobenga ba maman bobenga ba papa Michel et nous on bandi papa nous pour le mariage ensemble suivant maman Elia ni tout comment allez-vous est-ce que vous allez bien faites-moi savoir si vous allez bien boke de na clavier comme ça moi de mon côté tout va bien avec Jésus ngai na lingi ye nzamboyo ngai na lingi ye nzamboyo ngai na lingi ye ngai na lingi ye linga nzambe d'abord moi na yo moi comme ça on nini e bande kendika pepe j'espère que vous allez bien de mon côté ça va Dieu fait grâce tout va bien par la grâce de Dieu alors wabino mama Elia ni tuyeyo o ayibinga takuten nanga lelo naza mama Elia ni tunde boki naza kolobana na saka bemso nanga sur le mariage j'ai aussi un service traiteur service traiteur la Providence ya monde bota MC préparons-nous pour le mariage pour le moment ba mariage belé eza repoussé pour l'année prochaine par rapport à la pandémie autoza nango bino mo biki toza na pandémie toza na kati ya difficulté monde entier a vraiment la difficulté mais ce que nous avons appelé bino apesi biso bonne santé to yebisi nzambe merci tokumisi nzambe soko otelika bo moyi na yo omono za bonne santé olobika nzamba lola na komisio na salini na peso merci zanga mbongo zanga nini me santé kaka nde boyika mopanga nanga nalingi ye ngai nalingi ye nzamboyo so za bien osengi nzambe topesi nzambe merci beaucoup en tout cas joyeux anniversaire à toi ma belle sœur de cœur joyeux anniversaire joyeux anniversaire joyeux anniversaire Thérèse Nitou joyeux anniversaire Botama et l'amour Botama et l'amour Botama et l'amour Thérèse Nitou Botama et l'amour. Je te souhaite que du bonheur ma belle sœur de cœur. Wana, joyeux anniversaire à toi, Tété Thérèse Nitou. Tété Thérèse Nitou. Joyeux anniversaire à toi, ma belle sœur. Donc la troisième de la famille Nitou, joyeux anniversaire. Wabino ma Elia Nitou soko yebinga ete osalinini, okeko s'abonner kotina Eliane Nitou TV. Au cliquer, au s'abonner, au fini pour la deuxième fois na cloche wana pour que ce maman Elia Nitou atie émission salamini au komona parce que mingi babinga oh maman Nitou mikolo tche émission non abonnez-vous massivement kende ko s'abonner ce ko s'abonner au moins bando tungisa maman Elia Nitou ke maman Elia Nitou atie émission te ba émission kotaka tout le jour sur continent tongote et kotaka na poko yo kende kaka ko s'abonner merci beaucoup de vos disposateurs na bino pona ko yo kande bo defsa ma te so bi allo bonjour bana bobenga ba mama osanini babenga ba papa boya to vanda mama Elia Nitou to so na kati ya famille maso na pesa ya famille ngana bino to kuta na ka boye ese mo motema na ngaza kata na ba coup de fil bozo benga nga surtout que mikolo boye mbi be Michel bi mama Nitou tala boye mama Nitou moni boye mama esala nga plaisir makasi donc très bien na sepela mingi namona ke bayebanga balingaka nga baza ebelenga pe nazo sebino ka bolingo parce que ndenge do bo pesa nga bolingo bozo disposer ta na bino misu pona otalanga matoi pona koyoka nga mama Elia Nitou na bino merci nzambe pambola bino mama Elia Nitou na masolo na soto so neto mesana ko solo la lelo na yeko pesa solution na ba papa ba homme battu et puis na ba femme battue avant na kota na solution ya masolo lelo na ko beta na masolo na nuke sima na mona okende na solution o nazolo ba ezaki c'est vrai tozomona mabala mingi ezovanda na kimiate mabala mingi vraiment ezovanda na kimiate quand je dis kimiate au mona mobali opesa moi c'est kimiate moi c'est pas opesa mobali kimiate eza vraiment fréquent na communauté ba mabala na biso belé eza vraiment na kimiate quand nazomona jeune fille, jeune femme, pour 35 ans déjà femme, t'es une femme, mais on a déjà un t'es une femme. Donc, on a jeune femme à 35 ans, pour aller que maman n'est tournée dans sa boue, avec mes 3 enfants, ça ne va pas du tout avec mon mari. Je suis en train de souffrir dans ces foutus, dans ces mariages-là. Je souffre, donc je suis comme je vis comme une grand-mère, quelqu'un qui fait pas attention à moi. Il est tout le temps au Congo, il part tout le temps au Congo, tout ça. Il fait des choses que je comprends pas. Avec le confinement, j'ai découvert beaucoup de choses. Maman, je suis dégoûtée, alors dégoûtée. Bon, t'as une jeune femme, elle en a 33 ans.
Il y a une différence, c'est ça, il y a 12 ans. Il y a 10 ans, pardon. À 33 ans, mobile à 43, bah, botti déjà, bah, na misato. Tant que botti déjà, mon tuba na misato. Oza ko se comporter malade vis-à-vis naïe. Oza ko kipe banate. Oza ko kipe yete. Et là où sali jeune fille wana passe maka salobi maman. J'ai découvert les conversations avec sa copine du bled. Avec sa copine du bled là. Elle m'insulte dans les conversations. Elle dit, tu vois, au moni bana ya poto, bahebo sukola nzoto te, au moni bana poto, bahebi kolamba te, nyoso wana ozomona, yango no moni ngana yaka nanga mingi kuna pona zala bien tout ça, je vais faire un effort pour te faire venir au koyaka kakokipete tout ça. Des choses comme ça, maman, ça m'a mis hors de moi, hors de moi. Là, j'ai dégoûté mon mari à un point que maman, tu ne peux pas comprendre. Les sentiments que j'ai envers lui, maman, non, non, non. Non, maman, je ne sais pas comment t'expliquer. Il m'a tellement insulté dans ces conversations avec sa petite amie, maman. Je suis révolté, maman. Oh, moi, je suis révolté. Boyebinga na maman Elia ni tu mato ina ngeza kana pona monde bino bopesa ngai mato ina bino pona koyoka nga ndebo defisa nga mato po boka nga ngapi maman Elia tu na vanda kabo avec mon téléphone ngapi na zakana na pesa kape tant na ngai pona koyoka batu nyoso to babenga nga. En tout cas bambote na bino nyoso to bolinga maman Elia ni tu bambote na babone na nga nyoso tu na pesi bino bambote ebele pe na pesi bino merci mingi ndenge bo disposer ata na bino ngapi na disposer ata na nga pona koyoka bino pona kosolola na bino tango benga nga mama ile ta bona ka kata nazo ka pe tango pona koyoka pe kosona lo baka toujours que émission oya mama ile ni tu eza pona obebisa te mezalaka pona kobongisa même ceux qui makamboza les linge ça se lave dans la famille même ceux qui makamboza il faut to sakane to kanenge ya kobongisa makambo. Basi ebele ba dégoûter mibali pona ba comportement ya mibali. Mibali ebele ba dégoûter basi pona ba comportement ya basi. Neti jeune fille on a bisi bino jeune femme o ya 33 ans avec ses 3 enfants. A lobi nanga mama kana confinement oyo na kangi ba conversation ya mobali na mwasi ya Congo na copine na ye. Musala na yeza kanini avec les bilokos. Mati connaît les trucs de bilokos nenga zalaka. Il va trop au Congo parce qu'il y a des mutabotements na Congo. Il va trop au Congo avec les trucs de blocos, dans ça la commerce tout ça. Ah, on a pas tout ça la musala comme telle maman. So quoi ça la katia ça nini akenda Congo. Mais ces derniers temps, a fond les amis qui de Congo par rapport à Yakovana baba vana à Londres. A fond les amis qui de Congo par rapport à Yako akutu nazo comme on est confinement écouter na poto. Donc ezakaka. Na le banque a la chance. Pour confinement normalement il faut écouter na kin. Pourtant on zo une semaine après confinement ça nini, confinement est bandit. Maman il y a un tout. Ba conversation on a na na téléphone à mobile mais non 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 maman non ok non maman la tangi ya kanisi il n'est pas plus intelligent que moi je suis né ici, moi je suis né en France, après j'ai quitté la France pour venir étudier en Angleterre, du coup je suis resté ici, mes parents sont là-bas en France et moi je suis en Angleterre, mère de 3 enfants. Comme tu nous dis aussi, système Mayaka Tovanda Mameliani, tout ça aussi, avec lui, c'est le système Mayaka Tovanda. Alinga Kinga, il a lingué Tovan, maintenant on a 3 enfants, il m'a jamais épousé. Hein. Quand je commence à aborder l'histoire de m'épouser, tout ça, il commence à être, tu sais, Oyebi, Congo, il faut faire l'effort parce qu'il y a il faut, maman nangai, azalato, papa nangai, azalapona quand même, talaka, kabaya, tout ça. Maintenant j'ai compris, tout ça, c'était seulement maman pour avoir ses papiers. À cause de qui a linginga, maman, il fait rien. Abia soume la cabane à ta basket fait, bana nanga so balati nek. C'est moi qui achète. Ceux qui moi nanga lati nek ngam na sombe. Ceux qui moi nanga bini propre ngam tu na sali bana propre. Mais de lui-même maman non rien du tout. Il s'occupe pas des enfants. Mais quand j'ai vu dans les téléphones, maman comme il va au Congo comme ça, il a déjà fait 2 enfants au Congo maman. Et il s'occupe des enfants. Même pendant le confinement, il a fait les transferts externes pour ces enfants-là du Congo. Aussi longtemps que mes enfants ici, il ne s'occupe pas d'eux, il ne s'occupe pas de mes enfants, maman, ni tout. Je suis révolté, maman. Je suis révolté. Alors, yoza mobali. Oza na mwasi na ndako. Boboti na ebana. Oki kobota bana mususu na mwasi mususu na Congo. Koma kama muto kwenda vutuka. Kwenda nzambe. Mitema ope muto fungola. Kwa yeba. Azate. Oye kolinga mwasi na intere moko bopo. Ozu na omukanda. Obani kokine na oba kini na yo.
na kokende ke nozu mwasi mosusu boboti na ye bana mibale me bana na boti na Kinshasa na bana boti na poto bango nyonso baza bana na yo. Comment fait-il que ba o poto ki pa bango te osomela bango eloko te mais ozo ki pe ba o Kinshasa siko ba o poto elo o ya poto ozo ki pe bango te pona nini pourquoi abisinga maman je te dis ce confinement o esili maman je pense prendre mes enfants et aller en France chez mes parents. Je tes parents pour ça année. Oh, naso ngata pas parents nanga parce que mon thème nanga je suis blessé. Mon thème nanga c'est à cause mais je regarde aussi avec mes 3 enfants cause on peut pas parents les sous et ça sous charge et au salanga sous passe makasi. Ouf, maman. Je ne sais pas comment t'expliquer. Donc moi naza ko expliquer nga moi naza ko lela. Moi naza ko pesa histoire aza ko lela. Botala niveau bande kwa mibali ndenge boza ko nyokola basi. Moi si na yo moko abi akanisa kelkinga na maele ya mama. Oyebi eloko na salaki nazo ki pisse na ye na tina téléphone nanga na enregistrer ba numéro nyonso. Là je sais comment les contrôler. Naza ko contrôler azo ye baté maman. Naza ko contrôler ye. Nyonso zo sala soki aza en ligne. O comment on appelle moi sona aza en ligne. Ya ko ye baté tant qu'on a c'est que tu es en ligne tout à l'heure tu es en ligne avec ta copine. Nazo comprendre de te na oye ba ndenge nini. Nzo kana sina sel ba transfert biloko na ye nyonso tout. Puis bobi ka bana ko to na téléphone ba sakana kate. Sina sel ba transfert na nazo ba maman ko ta na ligne, nazo ba masolo so kana moi sina maman eloko zo swanga makasi. Pourquoi m'insulter là-bas? Azo finga nga pa moi sona pourquoi? Ya ngondi zo sala nga pasi. Ako ko sa mais sit azo ba ke na sa salité. Oyebi ka bana poto ba zaka salité, ba skola ka bien te, alamba ka bien te tout ça boy na boye ko banga na yo te. Ba confinement aussi la na osa nini nazo yale ko pe vandisinga ko abi plus na regretter fa ete makambo ba datant zekena kina vana nanga kuna e ko kangamelanga a na poto bota la niveau mutu oza ko nyokola motema ya mutu bolala kane bola mukaka na ye bota la niveau zo nyokola motema mutu bolala kama moi sa episinga lobi nanga bi mama ni tu na yebite mobali osona kabonya soki ngana ko zo susu mobali na vana na ye la naza dégoûté les hommes nas dégoûté mibali na ndemo ko mama ko yebate mobali moko asali ke moi ça dine aina mibali nyonso. Alors le moment il y a ni tout na un traitement ya ko pesa bino lelo naza ko traiter les femmes battues les hommes battus bino nyonso tout mama ni tout aza ko traiter bino lelo na bino vraiment traitement na ko traiter bino boy. Au moni soki ozana ba blessure intérieure mingi. Ozana ba blessure na yo mingi. Il faut le thérapeute. Le thérapeute mo sa nini o solo la na ye. Okutani na ye o solo na ye. Pourquoi na lobi boye? Déception ya mabala e pesa ka batu bakomaka na nervosité moko boye ya kosakana te. Et alokola moi si soki mikoleza mo esali moi mingi eke ake na lieu saint na lieu sacré te. Makembe se l'équité. Au monde a comme un kanda. Mobile pareil. Ce qui moi me colle belé, t'as tout mobile qui a besoin de 4 ans qu'on aux arabes qui vont marier. Au seul mois 3 jours, on s'attend à la période 4 5 une semaine au monde kanda continue ndaku pour na nini bilé ya papa. Papa le quoi azoli ata komi kanda. Ce ko kanda wana et se manifesta mingi na bato yo mona mutaza divorcé. Mututa musa zaye moko. Bakoma ba nerveux to bakoma ba nerveuse au mona komi na kanda muto avandi na mobali ndako moko muto avandi na mwasi ndako moko bakabwani na ndenge ya mabe ndenge na lobaka ke muto ya boyaka ya sufraka te muto yo baboyi yenda sufraka yenda tikala na pasi makasi ya motema muto ndenge wana il faut traiter ba blessure intérieure na ye il faut traiter yango il faut ba traiter ye pour azonga normal ako refaire vie. Divorce c'est la fin du monde te muto ta au divorcer et ça fin du monde te ba kwa na divorcer au cas ta vie la vie elle est précieuse vie eza oyo bakomisanga bibi na bina yende Yesu masiya na pona pose la bibi na bina boy faut oza na kimia peu du cœur faut motema na eza na kimia motema na eza ya kokita po okumisa tanzambe so za ta motema kokita te wana kimia te okokumisa nzambe te n'est-ce pas ya ba Zakari est-ce que na kosi okukate po okumisa nzambe na yo
Pour olinga batu, ozala bien na batu, il faut ozala paix du cœur. Faut motema na yo ezana kimia. So motema no ezana kimia te, omona ko yini na batu. Omona mutu ayini mokili mobimba. Mobali oya boyo azaye moko boza ko sangana na ye. Mais kanda na ya mwasi elati mokili mobimba komi kanda na lieu de travail za kanda na famille za kanda na bana mutu moko asali ke yo ina batu soto ya mokili. Mwasi aboyi mobali kaka moko. Mais mobali wana yini basi na soto ya mokili. Pour moi c'est aboyinga, pour moi ça salinga bo. Par exemple, papa abiso oyo abengisa ki mwasi autaki Afrique. Abinga mo lexe comme ta métro, nga mo lexe ne baliaka na KFC na sene baliaka na Quick. Après temps moi ça sali mabe. Atika na blessure intérieure. A comme nerveux. Ayini basi. Azo se place na basi te. Mais moi si moko oya sali mabe. Ya lokola pe Adam na Eve. Eve lokola ye muta lexaka Adam. Makambo mokili ne ba Alexaka Adam ni baliaka mbuma. Eve muta bandaki makambo na Alexaka Adam. Mais lelo ezaki ceux qui mokili beba pour na bino basit parce que Eve azaki représentait biso basit mokili beba pour na bino basit mutu bosani ni bo bebisa mokili mabe obiso to sala lelo biso te muto bandango Eve muta banda mabe parce que mokili vraiment muta banda mabe na mokili eza Eve pour so ko Alexa ki ne Adam te Alexa ki Adam mbuma wana te mbuma mikolo mokili ngeza ya kobeba te peut-être ceux qui Adam ta Alexa Eve ndenge mbuma mikolo balia kango. Peut-être que vous avez bien. Mon corps est qui n'a les sous moana et là t'as besoin surtout basi. Yango nzamba loba ke moi si po bota ko souffrir okomo na passe po bota na o tia mutu na mukili okomo na passe yango na to mona akelelo mona moi si musa ko si libala pouf akombi mokumba banjo bota bana o mona moi si musu après 10 ans nda boti passe moi ya mwana kende pe ko bota mwana ndito na pe na maternité po bimisa mwana yo capacité yo ka ko tamwa na ba genou pasi ezabi lakeli o nzamba lakela biso yango saka nini ekokisama na kati na biso alors traitement na yango lelo eza na bato baza na blessure intérieure soko mona kati na na pasi makasi toza na mboka poto intégration ya biso bato eza ko kendo somba baguette te so na lobi baguette eza pona biso bato vanda na France pour lipa na biso to liaka ezaka baguette na pesi mbote na bandeko nanga batanga na États-Unis na pesi mbote na bandeko nanga batanga na Canada na pesi mbote na bandeko nanga batanga na Sydney bandeko nanga batanga na Afrique na pesi bino mbote loko boki na lobi baguette parce que nga loko na vanda na France yango na zoloba baguette loko to mesana ko kende ko somba baguette soki totali bandeko bataka baza na Belgique kuna na pesi mbote na JCK la H Lendombe tokolobela ba mipanzi filmé soki tolobeli ba filmé wana ko biloko ba JCK la papa la Rio Sinitu papa la Rio Sinitu mavunga wana ko biloko na bango soki tokomi ko loba mama Alice kuna na pesi mama Alice mbote na Allemagne bata ba ombia mama Alice na Allemagne wana bata ba ombia bata ya Allemagne kuna bata ombia donc wana ekomi makambo na bango batu ya Allemagne. Alors, maman Eliane Mitou, elle tient pour vous les services traiteurs. Service traiteur, maman Nitou, la providence. Na ba fête na biso nyo surtout. Tout on s'en souhaite. Ah bon, c'est nos fêtes, nos plans, na bailler et comme le roi VIP. Pour tous vos événements, mariage, baptême, retraite d'œil, conférence. Donc il y a qu'à VIP. Maman Eliane Mitou met à votre service son service traiteur, la providence. Ne cherchez pas loin, il n'y a qu'une seule adresse. Location ezali. Il y a un matériel, location de voiture. Oh, ma CD, ma cassette, il y a mon rôle, nous pas l'idée de production, ils sont très bien. Donc, n'a yo muto ngo bala. Na yo muto so bala que nous anniversaire à libala na yo. Une seule adresse. Na yo muto ko kisi soki 18 ngo anniversaire na yo. Je dis bien une seule adresse. Oh yo zo ki bak. Oh yo obani ministère no passer c'est premier anniversaire église. Maman ni toi zali. Elle vous convient, elle nous convient aussi. Parce que elle le fait très bien. Service traiteur, la providence. Un seul endroit, un seul service traiteur. Service traiteur, la providence. Elle et nous formons bloc parce qu'elle connaît bien son service traiteur, la providence.
mange pareil. Regardez, on est en train de faire un service à table. Nous faisons tout. Vous voulez un service buffet, service à table, tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là pour répondre à vos attentes. Alors, pas si auto ça on a quand mon thème, mutu moko ya quoi. Moi c'est une déception par mobile. Oyini maman mobile, oyini papa mobile, oyini bande kwa mobile parce que mobile aza ko représenter famille wana mobimba. Le quoi aza représenter famille na bango oyini libota mobimba. Na kokolo babaka ezele zo dépendre na batu mena chaka en général ndenge ni passe mon thème et salaka. Oyina libota mobimba yoka mutu moko oyini libota po mutu mo asalo mabe. Oyini famille mobimba. Pona nini passe ya motema. Pasi ya motema ekuvuka kozwa mutu nyonso tu. O nazolobela ya maladie, nazolobela pasi ya motema ya bolingo. Oyo mobali apesi mwasi pasi ya motema to pe mwasi apesi mobali pasi ya motema. Mwasi mususu akaboya na mobali, akende kolinga mobali mususu, akiko revanche mutu wana mobali yake kolinga sika. Mabe o mobali akala sala kiye, mobali ya batunda wasala nini? Akonyokwama. Abanda konyokola soka zota mobali wana azoba yo na konyokolo ko mona ko nga mobali na sayenga mabe nyokolo mo apesa nini aboyo ka a divorcer les sous-te divorce na mususu c'est pas parce que akina posa ko divorcer abali mobali akina na bapota bazokiseki na mobali mususu tango abali mobali mususu abi bona konyokola mobali oyo pasi nga na mona ko na kozungisa na mutu apona osana nini na koboya na kokabomona abo a se divorcer deux fois liboso abala kate bakabona mobali azokisu mobali mo bakabwani. Donc akei na kanda ya mobali azaki na avant akiko nyokola mobali ya sika. Wana mingi motema ya mwasi. Mobali pe pareil. Azaki na mwasi, tango za mwasi mususu akomi na méfiance. Makambo bande ko sala mwasi na liboso lokwa mwasi na boya kie. Bolingo apeseki na mwasi lakini liboso wana. Lokwa mwasi na deceva kie, mwasi na boya kie. Bolingo wana tango azu mwasi mibale, omona akomi na ba réserve. So laki mutu bolingo makasi akomi ko se méfier. Na mwasi azi parce que azomona non so na pese bolingo na nganyoso lobi ayo sala nga lokola mwasi na musala pour ne pas regretter ba bolingo na pesa ye na ko pese penza bolingo nyoso tuté ou la pese 100% bolingo a pese 60% a comme na réserve bani ko se réserver de peur que mabe o mwasi liboso sala ki o ya mi bale pasa dini asala ya yango nde motema ya mutu ezokara ne mwana yango moni mikolo ba lobi ke linga mwasi ya kufela linga mobali ya kufela mwasi mais o ya divorce ko linga ete mikolo bakosa te parce que yebi ke mobali o ya kufeli mwasi na ye bakaboni po liwe kaboni bango oui certes mobali akotika na bolingo mwasi na ye po mwasi na ye akufi liwande esalini ekaboli bango atika na kati ya na bolingo ya mwasi na ye o ya kufaki soko azu mwasi mususu akoki ko linga ye peut-être pe na image ya mwasi na nde akufaki po mwasi akufaki na ye abina amutu fona refaire vi fona bala mwasi mususu tango zo mwasi mususu ko vanda na epe bien afani na mwasi ko pe malamu po so akanisika mwasi tout so akote so mwasi na bizaleli malamu akatsa mwasi mo na tango so bando tala yo a mwanti mwasi na musu apesa bolingo mingi yango na balobi il faut que ça attention na mobali oyo aza divorcé oyebite pona nini basi baboya kae po o aza divorcé ana mabe moko asaki mwasi yango bakabonaki aza na mabe moko asala kabasi yango basani bakabonaki donc mikolo bakosate munoko mukolo lumba asolo melo ba makambo ya bien ngalelo na na traitement ya kopesa ba deux bato bazana bazo ba déception d'amour dans l'amour il y a toujours un gagnant un perdant. Bolingo za kabongo soki nzamba sali yo ki yo mosa pesi lokola sapatu na yo mobala pesi pe lokola sapatu na yo o pesi nzambe merci soko vandi na kati ya libala ya kimia o vandi bien na mwasi na yo o vandi bien na mobali na yo boza ko vivre bien bino mbele bwana diapason moko il faut kumisa nzambe o pesi nzambe merci o nzambe merci pour pesa nga mobali malamu mobali ya kimia nzambe merci pour pesa nga mwasi malamu mwasi ya kimia kobosa na kopesa nzambe merci te soko posa libala ngwana il faut iba ko batela ngope na mabondeli batela ko na mabondeli parce que Satan azana pona ko tourner satana alinga place kimia zakate Satan alinga moi place o ezana moi mindo il faut kota moi mindo et pas kota sanini aya ko bakisa ya na kati ngale na traitement bola na bien traitement na o na on me avant na pesa traitement ya on ezana ko pesa ba explication poto sanini to koma na place ya traitement na bolingo il faut ko yeba ko solola mwasi na mbali febe bandenge bosolo laka ta muso senga mobile na dialogue mais moment mo senga ke dialogue za moment moko ya malamu te ta muso senga mwasi dialogue mais moment ngo ezaka ya malamu te yo mutu o déjà ça na ba problème o uta na libala na o mususu na mobile no bokabwana
to mobali aboyaki yo to boyaki mobali oza na makambo na kati ya motema tango ozwi libala mosu okei okeka na makambo na kati ya motema eza bien te yo mobali okabwani na mwasi ozwi mwasi mosusu mwasi wana ozwi ye ka moto akotraite yo te na bablessure intérieure na yo wana tokosanaka babake susi ya mwasi esila na mwasi mosusu susi ya mobali esila na mobali mosusu ndenge tolobaka eza ya solo kozala bongo mais eza penza pe bongo penza te ndenge tolobaka ngo il y a des professionnels pour ça ba professionnels bazali ba psychologue bazali ba thérapeute bazali il faut que ça la thérapie yo moko soko vandi omitali omoni ko zakata musu mwasi mo zaka douce okomi na agressivité mo boye okomi agressive pona nini pona déception zoki na libala et commission mutu mabe okomi agressive au monde zaka na rien polité quand tu étais chez les parents depuis quand autant musu divorcé okoma très impoli au peut saka mutu respecté au peut saka mutu respecté donc comment komona bato so bakomi ndenge moko na yo au peut saka mutu mo respecté il y a des gens comme ça colère na ye a manifesté on a bato surtout batu bazabongo alors lelo ngana na traitement souci ya moi c'est cela na moi c'est mon souci souci ya mobile c'est là na mobile mosusu mais il faut qu'on se faire traiter il faut qu'on se faire soigner il faut qu'on mona ba spécialiste o ba ko aider yo po okoma nini ozonga ndenge ozalaki il faut luka thérapeute moko okende ko solola na ye ok ko expliquer ye pa problème na yo po okboyeni na mobali tango lingana mobali mususu okomisa mobali na pe vérité penza te source ya séparation na bino source ya divorce okomisa na mobali te ozana ba cache pa yo zaki na mabe olobate ke nazaki mabe okolinga kolekisa mobali no asika mabe ya mobali no akala okolinga kolekisa mwasi na ya sika mabe ya mwasi na yo ya kala ide yo kozana ngo yango wana soki mobali muso ya kolinga yo okolinga kolekisa ki te ngala mutu malamu mobali na nganda zaki mabe mobali na nga bande ko sala ngabo ya bande ko sala ngabo voilà pourquoi to kabwani okolakisa ndenge wana olingo kenela epa ya mutu skana image na yo jamo ko episa mutu na ke non ngana mobali malamu ngana mobali mabe na nyokola ki mwasi okeneka ke non ngana za bien mwasi mutu nyokola ki nga alors avant okene na relation ya sika ko s'engager kende ko ka psychologue okutana na ebo solo na ye pour psychologue wana yo okoyebise ba vérité na yo akboko solo la kende ka thérapeute surtout oluki thérapeute moko obando solo okoyebise ba vérité ya motema na yo makamu nyonso saki mobali na yo to o salaki mwasi na yo oko expliquer okoyebise vérité obatala nga na libala na nga na zalaki boy na zalaki boy na se comportaki boy na se comportaki boy mobali na nga zalaki boy bana ko se comporter boy tala nga mwasi na yo vice versa tango ko luka muto aza professionnel o expliquer ye de toute façon na poto batongo mingi bazalaka mindele tango okendo oyebi ki secret na yo etikali kaka pa na ye secret na yo ko bima libanda te mabe nyonso zaki na kati ya motema ba ressentiment na yo nyonso tu osani okoyebisa vérité ke talanga na libala na nga na vandaka boye talanga na mobali na nga na zaka boye talanga na mwasi na nga na zaka boye ye tango koyoka lisolo na osani nini akoede ekokozwa ta une année ou ekokozwa yo 2 ans ya kosala thérapie. Pourquoi? Pour ozonga bien na bomoto na ona po na ondengo zalaki. Divorce c'est comme ça mutu kanda kanda. Divorce c'est comme ça mutu impoli. Divorce c'est belisaka mutu. Yango na mutu atika na ba blessure. Bokolo badanga ta muso teli ke na yebi boko koma ke mama makamone se faut senga Saint-Esprit. Oui, je suis d'accord. Saint-Esprit azana musala na ayaka kosala. Na boy Saint-Esprit te. Ponga mona za chrétienne pratiquante. Naza croyante ndenge naza boye ya ona za pe ko recommander bino so za posa ko yoka mate ya kitoko kende ko s'abonner na Bosra TV yoka mate ya Charles Bameko kota na Bosra TV s'abonner kuna obana ko ka mate ya Charles Bameko okobenga ngoko yebisa ngai Saint-Esprit aza nécessaire na vie na biso papa totoka na esprit mibale esprit diabolique na Saint-Esprit. Quand je dis esprit diabolique ou satanique, pour yo mutu, ceux qui ont siliki, cet esprit a kanda te, cet esprit va n'essengo. Esprit a kanda et utaka na Satan. Satan a opé sabatu kanda. Bota la pierre, tant bakanga Christ na croix. Tant bazoya motema passe atabi. Non. Bino boko sa na mokonzi boete. Pierre asala kinene. Azwa ki mopanga pan akati mutu litoi. E akati litoi.
Le quoi yesu amuta Saint-Esprit atabi Pierre ceux qui n'ont pas papa na armée et que ça bato onyo surtout c'est pas la peine nga na Christ na mo nzambe na za muta boboto na muta kimia muta bolingo yesu basi asakini azoki litoyi wana azungiseli kolo nango pona la sapie ki kanda eza na tina te bazongisa pe mabe na mabete Saint-Esprit toi na besoin nango pour photo senga kayango po yango ne mutu eda kabiso onde pesa kabiso kimia oui oko sambela so na ba problème mais ba problème ekisani oko sambela poza na ba problème nga na zolo ba eza ba blessure intérieure na zolo ba bato baza na passe ya motema na zolo ba bato baza na ba amoureux dessus bato yo baza ba divorcer ki na moment moko alinga ki pe ko divorcer te po mutu nyoso tango balaka akana posa divorcer te eza ba circonstance ba comportement makambo tokuta na ba couple o mwasi akuti na mobali akuti na mwasi soki esimbi te bosali ni bokabwane yango moko atika toujours na ba blessure intérieure yango comme nazolo bela Saint-Esprit okobesenga Saint-Esprit pour apesa yo kimia oui je suis d'accord mais mon thérapeute ça la thérapie et c'est important ndenge tozala kaboye to sambela kaza bebiso nyoso nene nzambe pesa ma bota na bota mais so ozala microbe au milieu de cause na microbe ndenge na sali 3 mois na ozo zemite ndenge na sali 6 mois mukoloki na hôpital ba ko pesa non madame ozala mo ba infection faut traiter yango mais nzamba zali po apesa bana. Mais il fallait que ne peut pas être médecin pour y évacuer aux infections, aux microbes, traiter microbes pour autant mon papa peut sa semence c'est ça nini et vendre dans la chimie. Donc il faut te battre ça à la part des choses. Biso intégration na biso zakaka wana poto oyibi ko kende kaf. Pour na kende kaf kende ko mbongo allocation familiale. On s'intègre pour na mema bana na McDonald's. On s'intègre pour na kende ko tika bana na foot pour le ba ko na mbongo ba aider yo. Oui. Mais tant ba problème à boezali il faut que qu'on s'intégrer comme on a kabato baza ba spécialiste ba koki ko aider yo yango na za ko senga na mutu nyoso ba yabiki oza na problème oza ko senga nzamba peso qui met peu du cœur je suis d'accord tout à fait d'accord mais na za pe ko recommander pe bino batu mundu so na problème na kati ya motema na ye kende komona thérapeute o sala thérapie ba traiter yo ba soigner yo pour que lobby ceux qui ozwi libala no mususu okende na ba merci mwana te okende ko nyokola partenaire no asikate okende ko nyokola mobile no asikate to pour que ne nyokola mobile no akalate makambo oza na wana kati ya motema ba passe na yo wana mobile wasala ki wana okende ko nyokola innocent oya koya te po oya koya na sima aza innocent akozala sali yo lokote aza na innocent do lokwa oza innocent yo okende ko nyokola ete kokenda ba passe na po okende ko nyokola ete non. Il faut qu'on ait ça à la part des choses. Yango na lobby. Traitement na yaki na ngole lo ko pesa bino yango wana. Il faut qu'on ça la thérapie que comment la thérapie ça la thérapie na yo. Kutana na ye solo la. Talanga boye, talanga situation nga. Ezokata 1 année, ezokata 2 ans. Tant boko solo la, tant yo ko solo la, ako traiter te pour pesa yo ki so mela. Ako traiter yo kana ba parole na malobane selon explication na yo. Il a traité à soigner très bien. Au comment on a la vie na yo normal. L'objet c'est se décider sous au bala sous mobile mususu au que nous va na mobile na kimia. So ko décider que au bala moi c'est mususu au ko va na moi c'est na kimia. Tant que ko za la traiter te ko za la soigner te. Au comment on ata OK na engagement musu ya sika au ko za na kimia te. Tant o ta elongi ya Janine oh, peut-être quoi Bernadette penza. Au comme comparer Janine à Bernadette, au comme comment on a Janine sur le talier, au monde le Bernadette et bimina et le gars Janine. Nous avons bah tout mis différentes. Mais yo moi ce que le gars Bernadette et bien le gars Janine parce que aux ana ba amertume, on a passe na kata motema. Au comme comment on a soit c'est le cas le kambu. Au kanisika moi sur na kalabi. Au moins so côté na zamba lokolo déjà ka suyo so côté sous zamba o banda ko sala nini oza kengo otala ota nyoka a côté ni okomote mona ko banga nyoka a côté ni poni ni nyoka so déjà mais voilà ma kamena nto so lelo ngo faut que mona ba psychologue bo so na bango faut que sala ka ba thérapie ba traiter pour que so ko zui relation musu ya sika o kovanda bien o kovanda na kimia mabe oyo Pierre asali ko kende ko sala ngo Jacques te Pierre so ba sala mabe eza Pierre yo ko za mabe ya Pierre o latisi Jacques non mon qui les a ndenge wana te il faut que ça la part des choses libala oyo balaki o kabwana mobile seulement yo ni famille mobile ni surtout famille sali de l'autre côté
mobali moto asali mabe yo ni famille ya mwasi na yo ni mama ya mwasi ni papa ya mwasi mais papa ya mwasi asali le côté mama ya mwasi asali le côté eza bato mibale bokutani bosangani bosali union moko boye esimbi te epanzani nango il faut bino mibale boza ba responsable ya ba situation na bino no kokota ba innocent na kati ya makambo na bino omona mobali mususu moi mwasi na mama na éduquer mabana éducation moi mabe la maman n'a rien à voir babotaka mwana babotaka pe motema mwana ndenge tolobaki babota mwana bota motema te sko to corriger yango oboti mwana oboti pe motema ko eza emballage o eza na kaka emballage ya pambati motema nanga mama Eliane ya na kati nde motema nanga eza na kati baboti mwana oboti pe motema mais ko bota de comportement ya mwana obota ngote caractère ya mwana ko bota te lelo ba mama mingi ba papa mingi ba finga mapona bana na bango soki mwana ke libala simbi te bafingi mama bafingi papa mozo bosala ke mutu oboti mwana mais caractère ya mwana obota ngote comportement ya mwana obota ngote mutu muso obota mutu penza bi ah bon au moins mutu moko sekaka mingi mobota mutu mwaza kanda donc comme déjà bon deux personnes différentes ata mapasa babotami bazaka comportement mon côté bazaka caractère mon côté nga lipasa na nga za gentil moko lipasa na nga ayambaka bato maka mais ngai on ba gentil sur cette pesa nga c'est kana pa bate et comme il kambo caractère à mutu babota kate mon boti mo bota caractère à moi na ya azate yango te ba ko sala part des choses te mutu asali mabaza mutu moko ana pe akofinga sa famille mobimba nde babaka lilala moko ya kopola so tchango pe malala malamu za omona muke malala museba ndiko beba mutu moko muyaka moko afingisa ba yaka nyonso muluba moko afingisa ba luba nyonso mongo ayibaka bato afingisa ba mongo nyonso. Donc c'est un peu comme ça dans la vie. Na vie faut te bakosala la part des choses. En tout cas, merci beaucoup. J'espère que boyo kinga bo capter malamu ndenge na lobi ke il faut que ça la thérapie ceux qui ont dans blessure intérieure. Conseil à Saint-Esprit, c'est bien bon. Mais koki kate, kende comme un professionnel. Le cas psychologue, solo na psychologue. Ça la thérapie na yo. Ba traiter yo. Pour motema na yo, ezonga bien. Pour motema no ezonga malamu. Ozonga nenge ozalaki. Pour na lelo to suki wana. Merci beaucoup na bino soutenir ba prêter nga mato inde bo mesana ko prêter nga mato na bino mbote mingi na bino nyo soto en tout cas na loba kaka j'espère que bino nyo soto boza bien ngape de mon côté ça va en tout cas na pesi mbote mingi na Clara de Bruxelles o pesa mbote mingi na bata Bruxelles kuna batala nga ba moyo soto Priscilla na Louvière pesa bata Louvière ba mbote na ba moyo belé je fais des gros bisous na Prince Nitu na pesi ba gros bisous na Prince Nitu en tout cas pesa nga Marie ba bisous na e belé cet amour Nitu Kalamingi te ba confirmer aussi là tantine Eliane Roya maman Eliane tout akoya na Roya kota bino papa Emani Panzo na pesa ba mbote na bino e belé papa Nikonza embrasser lenga Marie mamba na Marie na embrasser kimbanda na biso na kata boyeso kimbanda boyeso kimbanda kata boyeso en tout cas merci beaucoup na pesi ma Marie pesa na mbote mingi na maman Thérèse et pesa ba maman CFMC à Paris mbote na bango ebelé merci mingi na bino tout bo disposer ta bino pour entendre mameli pour na koyoka ngala bino to kutana na ba commentaire na sengi na bino en tout cas ba commentaire na bino bochi la ba commentaire mama bino pe batei o po bote ya ka bato bote ya ka lokola mala ntseke lokola te ya ka likambo thérapie o est important maman te ya ba papa ba amoureux dessus ba ça la thérapie est vraiment très important maman Alice ba maman Evry Koukoran kuna tango kote ya bango yebisa bango ba sala thérapie na contre Saint-Esprit da sala rabiso mais thérapie est très important pour na muto zum sa bomoto na ye pour na muto abanda ko mona makamu ndenge zalaki avant parce que ba déception mususu e bebisa ka vie ya muto mususu azo ba déception na bolingo bebisi omona mobali moko atikala na koma ko sakana na basi akoma zu o Alekisazu alespona nini parce que asazo choc ya bolingo akwasuko bala mwasi te acha mwasi na kati ya ndako akomi siko komona basi bakoba objet sexuel akomi koza mwasi asali sexe atiki kaka bongo akomi komona mwasi pamba mobile peut de son côté pareil pardon on n'a pas commis ça azu mobile nzoka nde oza ko détruire vie na sans le savoir oza ko bebisa vie na yo parce que na ko linga ka mibale ko kende ko kwata musumbali musala malade nzoto na oke ko bela ozi malade okana kite na vie pona nini po motema no eza ya kozoka motema no eza na ba blessure oyo mobali muso asala kiyo
yo komiseli yango komi bon na kosakana na mibali penza na ya kosakana te za ko bebisa nzoto na ponzo to na lelo kozwa Pierre akoti yango lobi Jacques akoti yango lobi André akoti yango lobi Judas akoti yango nzoto bebaka te nzoto bebi so kutani pe na molimo mabele kina nzela na yo malade zo kaote malade des yeux na bebi sivi yo moko on vit une seule fois. La vie elle est précieuse. Tobo sanate au déconfinement problème ezate faut to ba sasusu ba propriété faut qu'on a gel toujours poser la gel tant qu'on continue na métro là tabaga ba maman bon là tabaga tant qu'on continue na métro boza na masque té tant qu'on continue na métro za na bagana ko dinga ko siba ba métro na partout tete même na kata ndako ba poignet na yo il faut ba ko skola parce que malade ezanano malade na silité eza vraiment pe eza makasi toye ba ko mibati la surtout zo ba coronavirus pour na ni pour to battre la bomo na biso. Il y a un coronavirus. Alors, ce qu'on dit, mon thème, on appelle ça bien la kimia, ça la thérapie. Yo osa amoureux dessus. Vous voyez que ce soit déception à Bolingo. Si puis à Libala, qu'il y a la thérapie avant on se lancer na vie moussous. Tatanzam kalsap muna, Mungo abariki. God bless you. Bye bye. Ah, merci beaucoup à toi, Chouchou Lujima. Merci, Oliba, Chouchou Lujima. Bobi na zana bango mibale na zakana mama Dina Lando na Chouchou Lujima. Donc soko sepele ba ah na sala mwa bolo kwa mameli ani tops. Benginga na kopesa yo numéro de téléphone. Tatanza mkalisa komuna.